Bandeko balandi ya Tindika télévision, merci pour nos wana branché pour nos koyambo etali basa on abiso comme d'habitude ndengo mo mesala koyambango fidèle internaute le tokiti sur le terrain le ko to mesala ko kita toujours sur le terrain pour nous informer bino pe ko la bino ezali visibilité à tata école Félix Antoine Tshisekedi papa béton papa to mesala ko benga papa motema malamu to mona ki mo katile ko kita sur le terrain na ba chanter nyon se zwami awa na kati ya capitale ya la République démocratique du Congo ici ko ezwami biso le lo bandeko balandi tokiti awa je crois bien bandeko belé bakolka batuna tozwami wapi awa tozwami na Kaluka tozali na Kaluka et si quand tomona ki lancement ya ba travaux ici là ki ko banda ya pont donc bino je crois bien ozali komona ba image ezali ko accepter ndenge misala ezali ko salama contrairement à tout ce qui s'est dit avant que misala bande ko évoluer mais tomoni vraiment misala ezali ko salama très bien parce que ezali ko salama et pas bana mboka ezali te o ba pesi ba mindele to ba chinois non ezali ko salama et pas bana mboka et puis misala ezali ko salama vraiment ndenge longo bani ezali ko salama tongo midi pourquoi tozali vraiment ko apprécier pe ko saluer geste oyo ndenge misala ezali vraiment ko avancer et puis avancement ezali très bien donc tozali vraiment ko apprécier to mona ki tata ekolo ndenga bandaki ko tambola na ba chantier nyonso alansaki ba chilejelu ba zéro trou to mona ki ba tokendaki na bino ba Mondrane kolakisabino toujours visibilité aux alliés à tata ekolo ndenge misala ezali ko sala malé to moni ala kati ya Kaluka béton ici ko kota je crois bien bandeko bando zali ko mona na ciment ezali loko moko to pensa ki nango te inattendu mais to moni ekomi vraiment réel et puis salami awa na kati ya Kaluka donc to zali vraiment ko saluer geste au puis to zako pesa merci na tata ekolo o azali ko sala pona bana mboka parce que ezali ko pesa pena beauté ya commune oyo ya kati ya Kaluka. Fidèle internaute, je vous laisse suivre les images ndenge misala ezali ko salama et puis to regarde la sebino ndenge ba sala toujours tina pourquoi na butu je précise bien ba sala misala tina pourquoi pona ko sala ete misala salama la rapide. Donc fidèle internaute bo continuer ko la brancher na Tindika télévision ba remerciement ils ont toujours na ba kolo chaîne na kombo ya papi kena refin ki sombe na bo santé mon velu Kaluka stage je suis na kati à Londres na bo santé Mama Babingu die moi ça mundele na kati ya Paris na bosanyote mon vieux Charles Mbongo contre Mbongo na kati ya Londres bien Jean Sassir na kati ya Londres Charles Mbongo contre Mbongo. Fidèle internaute, je vous laisse suivre les images et puis on se retrouve tout juste après.
Komina suka esika ezomaki biso awa na pont oyo esili korelie Kaluka na Selembao. Na simalanga je crois que ozali komona mai oyo ezali mai ya makelele, mai ya makelele to uti nango banda kuna na bandal. Ti awa esika ezwami biso awa na Kaluka, entre Kaluka na Selembao. Tozali awa pona kolakisa bino ezali pont ezali kosalama awa. Pont oyo esili korelie Kaluka na Selembao. Je crois bien misala ezali ko avancer très bien de bozali komona parce que ezala ki boete ezali pe mince à faire te ezali pont o lokola pont ya bongolo te parce que ezali plus grand que ya bongolo. Bomoni ndenge misala ezali ko sala par rapport ya vitesse o ezali ko sala ma awa et puis ba beto ezali ko beta ma awa ka ndenge to mona ka tata ekolo ndenge to benga ka e beto ndenge to mona pe partout beto ezali ko kota awa. Donc fidèle nto tozali mona esengo ya kozala na mwana mboka tozala na esengo biso nyonso ya kozala na mwana mboka ezali de père et de mère. Lokola Félix Antoine azali kosala misala ezali komona na miso bato nyonso oya kondima ete se kazali ne kaka moto ya kondima te to pe moto azali de père et de mère te parce que biso nyonso ezali ko inventer te ezali ko kumisa te mais ezali juste komona o misala ezali kosalama oyo peuple congolais to pe bato bazali komona parce que komona pas oyo et puis si valeur na mapango ezali de l'autre côté parce que Kaluka to pe Selembao ezali ki commune moto rolo bezala commune moko lokola batika ngo abandonné mais komona misala boye kosalama ezali ko renforcer to pe kopesa encore une fois de plus valeur na kati ya commune to pe ya besika oyo tozwami awa Kaluka to rolo bezala commune moko reculé mais komona pont ya boye kokota to rolo ba ete et si ko apporter encore une nouvelle beauté na kati ya esika oyo donc tozali vraiment ko apprécier geste oyo tozali ko sepela na makasi donc tozali ko peler repesa tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi mokako soit par rapport ya ba acte ya malamu pe kitoko o azali ko sala parce que to mona ki biso nyonso asiye ko tambola na ba chantier nyonso pona ko tala ndenge misala ezali ko salama et puis je crois bien bino moko bolandi to pe bomoni ndenge misala esalami vraiment kitoko awa esika ezomi biso na Kaluka likolo ya pont to banaki na bino kuna pe to siki okita awa esika ezomi biso na mai oyo ezali ya makelele. Fidèle internaute bosala confiance na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azali mwana mboka de père et de mère azali ko bongisela biso mboka parce que sans yé ko apprécier geste et puis to ko ya lisuko la sabino tant bakota beto ti bakokoma na niveau suka to roya toujours ko la sabino comme est-ce que misala ezali ko évoluer bo ça la vraiment confiance na tindika télévision bo continuer ko s'abonner pe ko partager to zongeli ko la sabino ezali visibilité à chef de l'État donc to ko quitter sur le terrain ezali ko ça. Bon, fidèle internaute, on a fait si remerciement na bande konyoto et puis merci na Biou Azaki na sima caméra, merci na Mac Luzayo de Rabio Bazomi na réalisation. Quant à moi, vraiment, on se revoit la prochaine numéro. Ciao, ciao.